Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate. Mokili mawate bandeko na ngai, mokili pas possible, mokili somo. Mokili na biso to monde na biso oyo eza monde moko. En tout cas batu bazalaka somo. Batu bazali susu na mawate na mitema. Batu bakomi na bango somo pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino car dozo mille esprits. Cardozo mal à la tête, Cardozo moi si nzambe, Cardozo moi si alela penza buzz na niveau moko pas possible. Cardozo moi si moko assez respectaka mingi bandeko na ngai. Nini ezoleka na vie ya Cardozo, makam nini ezoleka na vie ya Cardozo bandeko na nga. Eza ya pasi pe mawaka ndenge tolobaka, eza makambo moko eosala pe pasi, eosala pasi penza na motema. Bandeko nanga avant tokota na mwa makambo na biso ka ndenge ezalaka, na olingana nu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya batoli ya makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya ba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga makambo bongo ezalaka bien tozwaka bakiti na biso to vandaka. Nga na lingana nanga soki nazobeta masolo boza na bino ya kovanda. Vanda na yo na système moko ya bien, vanda na yo na position na yo ya bien. Zwa mwa mai na yo pembeni, zwa mwa jus na yo pembeni, mwa sucre na yo ezanga kanango te. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote pe mosusu ozolandaka Étoiline Inès TV. Ebeli ya batukutu batunaka eske tango lobaka wana to vanda to liaka to milaka. Tokoki pe kolia fufu, en tout cas bandeko bozala na bino libre. Ya kolia eloko nyonso bolingi, ya komela pe eloko nyonso o bolingi, mais biso moko deja toyebi tomeli mais tobanga nzambe toyeba pe ndenge nini ya ko se respecter, tozala pe na maîtrise na makambo nyonso ka ndenge ezalaka talaka weekend, donc ezalaka nde somo. Bandeko nanga tango bolandaka wana na osenga na bino bo emaka pe ba video na biso. Otala bongo tia moi j'aime na yo. Otala bongo soki nano osabona te na chaîne na biso kota pe s'abonner. Tozaka na ba video ebele tolobelaka ba biographie awa, tolobelaka makambo ebele okoti pe otali ba video pe mosusu ka ndenge ezalaka na système moko ya bien oyeba nini elekaka surtout na Étoiline Inès TV na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga na ye lelo na Cardozo mille esprits, Cardozo mal à la tête, Cardozo moi si alela buzz na niveau moko pas possible. Bandeko nanga biso nyonso toutaki komona ba video ya Cardozo, ndenge Cardozo a voyager akenda na ye Dubai. Bandeko nga en tout cas nazalaka mutu moko soki ka ndenge tomona ki voyage à Cardozo, en tout cas na sepela ki nanga.
esalaki nga kitoko komona nde Cardozo azotambola bayofilmaka ye akoti na restaurant mpe baoliaka. En tout cas c'était wow, ezalaki kitoko. Boye nde tolingaka. Siko ya kokamwa eza oyo bandeko na biso bamitema mabe o bayaka nango. Bandeko nayebi te ba information mosusu bozwaka ngo wapi. Pourquoi communauté na biso bandeko elingaka kusambwisa bato? Donc mutu azalaka lisusu na droit te ya okende kosepela, ya okende en vacances, ya okende pe kose détendre. Soki mutu ake mabe, mutu ake te aza na mbongo te, mutu asali boye mabe, mutu asali te aza boye te. Bandeko, siko ezalaka nini? Ezalaka penza nini? C'est vrai, nalobaka chaque jour que Cardozo mille esprit alela buzz pas possible, alela miniature pas possible, mais ezate que soki mutu alela buzz wana tokoki koya na makambo nyonso tuto latisa ye te. Eza na babilo mosusu pe otalo lobi o eza réputation ya mutu nakoki kosakana nango te. Mosusu pe tokotisaka wana na mitu na biso ekozala bien. Cardozo akendaki na ye kandenge ezalaka ba vacances na ye na Dubai. Toutaki kolanda filme na ye ya Misantri epai ya ye moko Belvique Kandi la patrona mwasi nzambe. Balobi Belvique Kandi azalaka nde Poutine de l'écriture ye na komande likambo. Belvique Kandi motema pembe maboko pembe makambo na ye nyonso ezalaka pembe. Belvique Kandi mama ni mama waro mama ya motema wana penza Belvique Kandi. Autaki ko jouer film kuna epai ya la patrona. Azalaki mwasi ya Vini. Bandeko filme wana ezalaki filme moko kitoko wapi. Eza filme oyo bato ebele basepelaki. Bato ebele basepelaki na façon filme wana ezalaki kitoko wapi bandeko na ngai. Sikoyo après filme wana kandenge ezalaka bandeko na ngai toye komona Cardozo a voyagé na ye aye kokende wapi? Aye kokende na ye Dubai pona ba séjour na ye. Bandeko eloko moko ya kitoko wapi. To nyonso bandeko na nga ezalaka na posa epema. Mutu nyonso tout dans la vie soko travailler dur nzoto esengaka mosusu yango pe epema. Ezalaka bongo. Siko ya kokamwa na communauté na biso eza que bato bakomi koloba keno ndenge eza boye Cardozo mille esprit, Cardozo mal à l'aise, Cardozo mal à la tête. Ndenge akendaki Durban, akendaki plutôt Dubai, akendaki nde kokota na ndako libala. Surtout na ndeko oya mobali bamonaki ye baolia ensemble na restaurant na bango ya VIP ya Dubai kandenge ezalaka baolia. Bandeko nanga bato bakomi koloba wana nde mobali na ye yango ayaki kozwa ye bakendaki na minute oyo ye Cardozo akomi na ndako libala kutu libala ngo akie kozwa nde mobali ya bato papa wana azalaka marié. Bandeko ba histoire na bino wana bozwa kango ndenge nini to bozwa boyaka nango wapi? Ndenge za boye c'est que Cardozo azali susu to azalaka lisusu na droite ya osola na mobali mosusu. Mobali nyonso tu osola na ye ezaka mobali na ye. Te bandeko nanga ezalaka bongo te. Cardozo na minute oyo ake na ye Dubai. Akendaki Dubai pona ba vacances na ye. Cardozo akendaki Dubai pona mobali te. Cardozo akendaki Dubai pona kokota ndako libala te. To Cardozo akendaki na ye Dubai te pona koboma libala batu te. Akendaki na ye pona ba vacances na ye. Cardozo akendaki na ye Dubai pona kose détendre. Bandeko nanga totika mwa kindoki na biso oyo kindoki na lobaka nanga kindoki moko ezangi mutuna makolo te. Eza bien te. Eza bien te bandeko nanga. Pourquoi communauté na biso ezalaka bongo? Pourquoi communauté na biso ezalaka bongo? Cardozo oyo bofinga ye combien de fois? Il y a pas longtemps. Bobimisa makambo ya ye moko le coach. Le coach awa Cardozo aza mwasi le coach. Cardozo abimaka na le coach. Yango ata bomoni na mariage na ye ba invitaki Cardozo te parce que azalaki mbanda. Bandeko ezalaki ya somo miniature combien Cardozo oya lata.
mafinga combien batu o ba finga ka ba misana na bango ko finga combien ya batu bayaki ko finga Cardozo na niveau moko pas possible combien ya batu bayaki ko finga Cardozo mais moi na batu a répondra kabino te avant ndakana ye azo sala na ye vie na ye azo bonga kana ye na côté na ye azalaka ta na temps wana te ya koya ko répondre bino mais bolimbaka te bolukaka par tous les moyens boyaka ko saluer Cardozo ezala nini sikoyo lelo bakambo wana esila tolo babongo ya Cardozo na le coach makambo wana esila sikoyo lelo ekomi ya Grâce Temona le coach ekomi ya Davina na le coach bandeko nanga botika biloko ya bongo Cardozo lelo soki ake Dubai akendaki na epona ba séjour na ye azana posa ya kopemisa nzoto ezana batu mosusu ba moyen permettre na bango to asepeli na bango kena kende nanga France kande to mona ki baluna bakendaki na bango Paris to moni ba princesse Ilungata soki akenda na ekolanda pe mobali mosusu yango wana akepe kopemisa makambo ya princesse Ilunga bandeko nanga en tout cas esekisinga mwa muki ata soki na ndo loba nanga makambo ya Cardozo mais mosusu pe ba makambo ya princesse pe biso toboyaka kisongi na chaîne na biso mais tokota aka makambo mosusu okoti na yo kaka makambo ya princesse somo princesse akendaki penza pona libala akendaki na ye na nini na poto na Paris wana pona libala mais Cardozo akena ye Dubai pona libala te to pona koboma libala batu te akena ye pona ba séjour na ye bandeko botikela nga Cardozo mille esprit mwasi nzambe Cardozo oyo aza mwasi moko alela buzz c'est vrai Cardozo alela buzz mais ezala teke parce que Cardozo alela buzz yango tokoya pe na ba réseaux sociaux to yaka chaque fois ko sambwisaka ye te to sala kapi bongo te mosusu na lobaka to ye penza o ye pe obeteli Cardozo mwa maboko olobi mwasi oyo mwasi oyo soki akoti na nini na scène akotisaka makambo et puis bandeko nanga toloba nanu je ne sais pas oyo ezalaka coin na nga penza nayebi te na bato mosusu est-ce que bosi boyoka Cardozo na makambo keno yango ba audio ebimi yango Cardozo azosala kisongi je ne sais pas nga depuis na landa ko na banda kotala ba théâtre na biso en tout cas toko kota kandenge tokota kakota jamais na yoka keno Cardozo nde eza boye yango wana kisongi na poisa na yoka makambo wana te to Cardozo yango wana ba video na ye ya muta shebimi ba photo na ye ya muta shebimi na yoka yango te bandeko nanga pona bandeko oyo bakolinga vraiment bayeba mwa histoire ya Cardozo na chaîne na biso biographie na ezalaka na sala ba biographie kutu mibale mobimba bandeko nanga Cardozo oyo aleka na ba parcours moko ya pasi makasi ya vie yango na lobaka mosusu toyaka kosambwisa batu me toyebaka te ba fardo nini batu o bamemaka toyebaka te ba makambo nini o balekisaka na ba vie na bango toyebaka te ba situation nini oyo bandeko na biso ya basi na ya mibali bato ya théâtre bato ya maboke balekisa na ba vie na bango. Il y a de ces personnes bazana ba histoire moko eko choquer bino, histoire moko ya pasi batu neti ba Cardozo mille esprit aza mwasi moko déjà na kokola histoire na ye eza histoire moko ya pasi. Cardozo ti azokendo bota kandenge ezalaka mobali ya kufi na bo mwana nyonso famille ya mobali elobi te yo muto bomi mwana na biso batie elamba ya mobali na saki ya Cardozo abando tambolaka nango pona bango basi basala bisala sala pona koloba keno comme ye muto abomaki mobali ye pe alanda mobali vu qu'elle était innocente jusqu'à présent Cardozo est là en vie en chair et en os. Bandeko, à part ça, ba situation ya vie, Cardozo aleka na ba souffrance pas possible. Si lelo,
Cardozo alobaka na ye chaque jour ke musala nanga eza musala o lelo epesaka nga lipa na lia efutelaka nga ndako esalaka ke bana nanga batanga classe donc eza musala o nakoya ko respecter nde bomonaka Cardozo. Bandeko aza mwasi moko aleka na ba vie moko histoire na ye to passage na ye eza passage moko en tout cas eosala pasi pe mawa na motema. Mais communauté na biso tellement que biso tolela na koya ko sambwisaka batu biso toza communauté moko oyo objectif ezalaka koya ko sambwisaka batu totalaka batu te ke non mutu oyo na vie na ye to na parcours na ye atambolaki yango ndenge nini eske azalaka na ba souci ti lelo oyo ezalaka na motema na ye to ndeni me tokoya kaka tolobi biloba loba. Bandeko totika Cardozo kimia. Totika mwana mwasi oyo kimia. Mwana mwasi oyo aza parmi basi o a mérité penza toye to betelie maboko. Toye penza toye to komisie to lobi wow. This is Cardozo mille esprit. Oyo penza Cardozo mille esprit. Botika Cardozo akende ko dunda mama. Cardozo toyebi ki ozalaka déjà fan na biso ozalaka parmi ba abonné na biso toyebi yo très bien. Na minute ozo ka message nanga message moko kitoko yaya détends-toi. Dunda na yo, réjouis-toi surtout dans les seigneurs. Umela na yo. Toyebi ki ozalaka mwasi ya batapage te, toyebi ki ozalaka mwasi ya vantard te, ozalaka mwasi humble. Oyo penza ayebaka nini azoluka na vie. Alors réjouis-toi. Sepela na yo, pema na yo après musala kitoko. Cardozo oyo mona un mosusu asali epa ya belle vie. Côté film asika ya sila bisalo aza. Côté donc ba place ebele ba benga kaye. Siko na chaîne na ye kutu koloba te ba film nyonso fois jouer donc a travaillaka dur mwana bato tala kaka aza femme seule. Femme seule, otolobaka femme seule, mobile na ye depo akufa, aboya na ye kolinga mibali mususu. Alobi na ye ke bana na ye bakola. Ye moko ifo atangisaka bana, ye moko ifo asala makambo nyonso ya bana na ye donc tout eza na mutu na ye. Cette femme travaille trop dur. Alors mutu déjà zo travailler dur bongo aza mwasi moko o keno biso pe tokoya pe tobeteli ye maboko. Tokozala teke tozala batu moko toye sur les réseaux sociaux pona osambwisa Cardozo pona kolobela ye mabe Cardozo akendaki azongaki Cardozo amataki akitaki ça n'a pas de sens. Bandeko nanga totika biloko ya bongo. Ba oyo penza na ba esprit na bango ezala kaka ba sambwisa batu. En tout cas pour na Cardozo na osenga na bino botika Cardozo kimia. Cardozo akenda na ye Dubai pour na ba séjour na ye. Akenda ki Dubai teki pour na koluka mibali te. To akenda ki na ye Dubai teki akendo boma libala batu te. Akenda ki na ye Dubai pour na ba séjour na ye. Ba vacances na ye. Akende na ye ko dunda, akende na ye ko pema. Akende ko se relaxer mwa muke yango akenda ki na Dubai na système moko bandeko na ngai kaka ya bien. La famille na komi na nga na suka penza ya partage na biso ya lelo. En tout cas wana na opesa nanu bambote na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na nga na ye moko na système kaka ya bien Louise Niclette bandeko na nga na pesi bino bambote place nyonso bolandaka Étoiline Ines TV na ba abonné nyonso ya Étoiline Ines TV na ba OP ba se manifestaka te na pesi bino bambote na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga bosala partage ya vidéo oyo na système moko ya bien. Bye bye la famille et à la prochaine.